Mbote mingi na bandeko balandi. Bato bakomona nga pour la première fois chez maman Saratola. Kombolanga Katimunga. Nazali naturothérapeute. Na soignaka au moyen de plantes naturelles. Na vandi na commune Yangaliema. Na quartier Kinsuka Pêcheur. Avenue Maïndombe numéro 99. Deuxième bureau nanga ezali na commune Yakalam. Na quartier Matonge. Avenue Ikelemba numéro A9. Numéro de contact nanga ezali 00243 82 20 000 12 nasuka. Ba o bakozala na mituna, bo s'abonner massivement na page YouTube nanga na kombo ya CM La Nation Puissante. Et puis que ça la pansement. Parce que tant que tu as un estomac, donc exact qui c'est estomac. OK. Tu as kana ba brûlure. Ngai maladie etungi sanga mingi ezali rhumatisme, estomac et puis comment je vais dire sinusite. Ba maladie ami ça tout vraiment est compliqué nga existence avant na koyeba ba famille. Na sala na mela bakisi ebele pour na estomac na sala bandrostopie ba kotisa ba sala ezaki osimbate nga moko pe na kenda komona ba tradi praticien parce que na meki na kisa munganga ya mundele pendant que ozomela oza bien so eka ko silisi cure 2-3 jours ezongi. Donc parmi les mélanges, les abiloko ana. Il faut au secouer. Makasi. Moi zelo ana et pandana. Zelo yango eza. Nde yango ebikise estomac. Sikoyo na monoko oyoka ngo zelo te ko disparaître. OK. En tout cas, ils ont kinga moi temps pour naïba comment conserver. Fraîche haleine oyo na tiango en poudre parce que nazana no en mesure te ya kokomisa ngo en pâte. OK. Parce que nazana laboratoire te cerveau ezana ngo na biloko ebele mais faute de moyens biloko mususu te vandina na stand. Eza lokola dentifrice. Alors pour saler lango bien, au sombi dentifrice na yo kaka o saler la kawana. Au tient la brosse et puis au tremper la poudre au kotisi au brosser nango. Non seulement ils ont payé yo éclat ya minu, j'espère que ils ont mon minu nanga. La minu pembe. OK. Ils ont payé ça éclat ya minu et puis ils ont longola ba salité à l'olemo. Yo muto oza na faiblesse sexuelle. OK. Yo muto oza na éjaculation précoce. Yo muto oza lisusu na ba okomi na ba dégoût sexuel. Mama yo okomi polele liboso okomo sa ba gaz pamba pamba. Kit complet ezali. Kit complet wana tozo bandana tanga bio. Inséré. Tanga bio azali tangawisi yango tozo benga tanga bio. Bio pourquoi? Parce que ils ont un ingrédient chimique. OK. Tanga bio oyo okozwango 10 bouteilles. 10 bouteilles ozomela la bouteille mobimba boyena tongo avant lia, bouteille mobimba boyena pourquoi avant olala. Et ko sala yo 5 jours. Eza bato yo ozomona yo moko oza ko éjaculer mais moi sinon azokanga zemite. Mususu o éjaculer mais tant ka yo bimi yango pe bimi nyoso ba moko. Kasi eza na 3 choses. Na sperme, eza na mutu, eza na mukila et puis eza na mobilité. Mutu, mukila, mobilité, ce qui est complet, yango nde pe sarazi. Mwana. Tant que eza na sperme, eza na mutu te, epe sazemite. Eza na mukila te, epe sazemite. Eza mususu poko kyo za sperme na mobimba. Mais mobilité zate. Donc il a marché wana en kufa na nzela à quoi atteindre objectif.
say that Majabu Gospel is coming to the United States? Yes, Majabu Gospel is coming to America. Pour la toute première fois, Majabu Gospel aux États-Unis d'Amérique. On the 16th of January, it is happening in Portland, Maine. An amazing, life-changing and epic concert. Et le 23 janvier 2022, bien sûr, à Dallas, Texas. Je peux m'imaginer combien la gloire de Dieu sera présente. For 2022, it's gonna be glorious. The whole Majabu Gospel team will be there. And we cannot wait to share this moment with you. Retenez ça très bien. Le 16 janvier 2022, nous sommes à Portland, Maine. Et le 23 janvier 2022, à Dallas, Texas. Invite a friend, save these 2 dates, cause you don't want to miss it. And I hope to see you there. Soyez bénis. Merci. Joie libre. Donc, c'est que la comité, vous signez contrat dans l'AI. Mais pour vous, moi, bien, vous avez la scène de mon corps. Sarato la TV. Vous abonnez. Vous avez contrat dans l'AI. Nous avons signé la Barça. Nous avons 10. Il y a équipe. Nous avons Suisse. Il y a Messi. Il y a surtout, il y a Barcelone, il y a le monde entier. On va dire la famille, non, mais dans le monde entier. Tous abonnés, na Sarato la TV. Vous avez un contrat dans l'AI. Merci à Ken. Bienvenue sur votre chaîne d'actualité Saratola TV dans votre émission Zip Zap. Zip Zap est une émission où vous sepelaka nango mingi toyambaka basai na nzambe toyambaka ba comédien toyambaka ba musicien toyambaka pe ba docteur. Alors na émission na biso ya Zip Zap toza na thème ya santé où bongo tokoyambela bino Docteur Kati Munga, Docteur Mo na mona docteur ya bio boete asa bio lora ba produit na edo na isibino pona bomoni ete biso yeba kala nga na yeba ke so babi munganga aza nani o ba tradi patricien bien bato bateka bakisa bokoko c'est ka salité au mona yeba poussière ba nzete na isibino docteur aza bio na niveau sakanate. Donc na yambi docteur Kati Munga aza docteur ya ba maman docteur ya ba papa aebongo kosunga biso kosunga surtout ba couple parce que ba réalité belé zo bo mama bala eza makambo etali mon Congo. Alors tokomeko solana docteur Kati makambo ebelo etali basi pe etali mibali ba infection kozanga kobota ba maladie belé oyo etungisaka bomo ina biso ba estomac ba tension. Alors tozali na ye ameka kopesa biso solution Yaba Bokono wana nyonstu. Sans plus tarder, je dirais un grand merci à ma sponsor Nanga Majabu Gospel, Azir, crème de visage pour les hommes, et un grand merci à maman Gina Amatou, Motema papa Aaron Amatou, le prince de Dubaï. Un grand merci à Amélia Moueba, la privée de Orlando Domingos. Pourquoi pas une équipe technique Nanga Mobimba, na moni ingénieur axe derrière la caméra. Ceux qui imagent ça qui toko vous fait ça merci. Ceux qui paient image ça ma bé bokomelae na privé bolobelae. Alors merci beaucoup na l'homme selon mon cœur papa Diego Milito ba joyeux Noël na bineni tout ba fanatique nanga ba abonné nanga. Pourquoi pas na groupe WhatsApp nanga la présidente maman Nathalie na ebi ko matingomba mais au Rolanda biso et un grand merci na président bébé na bande konyoso. Sans plus tarder Montréal ceux qui vraiment ont même langage nanga fungoela biso plateau. J'ai dit bonjour docteur Kati. Bonjour maman Saratola. T'as sourire. Docteur Kati, bonne santé. En tout cas, Dieu fait grâce de la tête jusqu'à la plante de mes pieds, tout va bien. Tout va bien. Ils ont mon ana déjà nelungina, ok. Tout va bien. Maman Kati, moi c'est kitoko. Zano pe lenge. Bakise babo koko boye. Biso iba tu basa bakisi oba maman mikolo. Docteur Kati swag. Poso na éviter bakisi osala rolondeli.
En fait, nasala on kaka sur base des plantes naturelles. Ok. Soit tes abats racines, soit tes abats feuilles, soit tes abats graines. En tout cas, tout est bio na chez Cathy. Ok, donc tout est bio. Oui. Alors, maman Cathy, tokolinga vraiment to solo la mingi na makambo oyo ekweleli biso na monde entier 5e vague ya COVID-19. Oui. Mais na nzela ya mama oyo bozomona vandi awa toloba ye aza na anti-covid te mazosilisa nde covid parce que bagrippe oyo ebimi mikolo oyoka moto abengi yo na Londres nana grippe nana grippe nana grippe nana grippe. Alors mama na biso na nzela ka ya ba plante na biso richesse o nzamba apesa mboka na biso atrouvele biso solution oyo ezali bongo te tanga relaxant. Mama Cathy yo moko expliquer biso nanu solo ya te oyo. En tout cas, mbote mingi na bandeko balandi. Bato bakomona nga pour la première fois chez maman Saratola. Kombola nga Cathy Munga. Nazali naturothérapeute. Na soignaka au moyen de plantes naturelles. Na vandi na commune ya Ngaliema, na quartier Kinsuka Pêcheur, avenue Maïndombe numéro 99. Deuxième bureau nanga ezali na commune ya Kalam. Na quartier Matonge, avenue Ikelemba numéro A9. Numéro de contact nanga ezali 00243 82 20 000 12 nasuka. Ba o bakozala na mituna, bo s'abonner massivement la page YouTube nanga na kombo ya CM La Nation Puissante. Merci beaucoup maman Sarah. Merci beaucoup maman. Numéro na déjà ezoleka na barre d'écran wana numéro moko bomoni na se wana ba komi Dr Cathy. Les numéro na et puis chaîne YouTube na ezali CM La Nation Puissante. La Nation Puissante. Donc tokotiela lien na se wana pe na description pour que bokendaka kozwa formation to mateya na chaîne YouTube na ye. Maman Cathy, Dr Cathy, expliquez biso na no utilité à temonga tetanga relaxant. Tetanga relaxant. Idée ya kosala tetanga e utela ki wapi. Et puis ndenge nini kaka tetanga ngo ekobikisa biso pe na kati ya bokono oyo 5e vague ekomeli biso. En tout cas, maman Sarah, premièrement, tant on a salaka te oyo, idée nanga ezalaka te ke ekoki ko soigner COVID-19. En tout cas, ça, je n'en ai aucune idée. Tomelaka te na ebika que ça soigne les maladies respiratoires, angine chronique, maux de tête intense, oyo balobaka vraiment na kikongo to benga lukika we betaka oui. Te oyo ka yango moko eza en mesure ya ko remonter pourcentage ya barin. Bandeko bazana ba problème ya barin. Te oyo ezali remède pour nabino. Bato bazana ba problème ya ba tension oculaire, tension artérielle. Yo ozo souffrir na diabète, o meli ba kisi mingi solution ezo mate. Te tanga aza régulateur. Azo soigner plusieurs maladies, entre autres la maladie respiratoire. Or, ngana yo par rapport à l'information ya UNICEF, Covid c'est une maladie respiratoire. Ils ont empêché au copéma, ils ont bloqué les poumons, ils ont fait sa grippe, tout pas si courbature. Or le thé ici, azali remède. Naki koye bazar remède pourquoi? Tout ce temps j'ai exercé des bouches à l'oreille. Oui. Depuis 2009, nde na sala rabiloko. Mais il est arrivé un moment nakendaki ko accompagner pasteur nanga évangéliste Michel Kouchou pour nazalaka lectrice biblique et réalisateur nabiso azalaki na Covid. Azalaki ko présenter ba symptômes également na mwasi na ye. Oh là là. Sikoyo par peur ya ko se prononcer nde balobaki batu so ke na quarantaine bazoboma abangaki. Tango ayebisinga bongo évangéliste abi serpe ça y est tewana po et son po biso mon pe ba grippe beta ki makasi mais aucune idée que zala ki voilà na pesi été na pesi pe moi sina na bi lokola grippe za makasi bo melango tongo midi pourquoi et ils ont fait l'expérience basali kaka même te oyo batiango na maya kotokisa basali inhalation kaka na te oyo to bengaka mopulu voilà wana biana mnoramboka mopulu do batiango pena babwaki bwakiango na maya moto basali mopulu. En tout cas
esungi bato ebele. Donc tango ayebisi nga me mama yo za neloko ya bien bo bato bazokufa yo lobela na bite bino na radio na ba TV bozala cher nazala na mbongo wana te abino le fait que tu m'as guéri moi et ma femme je t'offre un mois sala otala soki oko continuer ou pas et wana nde aventure nanga ebandaki te o efungoleli nga ba porte. Quand les malheurs des uns font le bonheur des autres, je l'ai vécu avec c'était. Parce que malgré ma barrière, qui n'a pas gombé, parce qu'il fallait que les gens m'appelaient, maman naza na place boy. Le moment qu'il y avait plusieurs barrières, il fallait qu'on ait na bamakolo. Na tamboli na livre. En tout cas, Covid wana ba misusu c'est vrai bazaki ko le lampiaka et le kokolia. Nous on était pépère grâce à c'était. Donc te oyo ebikisi bato esuli ba donc ndenge eza boye bandeko ba olanda biso pe bakomi tuna neti bana pe les occupés parce que bana pe bazozwa ba grippe. Oui, c'est pour toute la famille. En tout cas te o biso to melaka na ndako na biso lokola ti ya tongo eza yango okokyo melango na miliki okokyo melango ya pamba okokyo tia citron ozo utiliser ngo lokola te parce que ils ont soigné plusieurs maladies. Toza exposé na ba mipepe, ba vague, ba nini, ba maladies parasitaires. Or yé azo sala yo lokola barrière. Azo constitué barrière entre yo na ba maladies parasitaires. Voilà pourquoi donc na bano pe ba bela ba malade ba pema. Effectivement parce que kosu esi la raté. Ba sinusite, ba asthme. Te oyo eza solution pour la vie. En tout cas merci beaucoup. Docteur Cathy, au Penza, le bico Penza, en tout cas. Il faut que tu mekango po quand ba retour et rozala ba zongela maman ça za sir na ti wana vraiment na oto kwa mawa na nyoko mi na grippe moko betingai awa loro la peto mekarama ko tripoter to salika ba maya moto mopulu tozo boma na kaka. En tout cas merci beaucoup maman Cathy Nzamba pambolo lisusu pour idée ko sala te oyo amen yambo tokota na kisi mususu maman Cathy bandeko ba kotala yo yebisa biso mayele oyo yo saleli biso ba kisi ebele boy pona tokoti na explication na ngote mais kana ko yebisa biso mayele oyo ka nzambe mutachaka yo olala ko la muki nzambe biso zwa nzeto yo sala kisi ya boy zwa mais kana ko expliquer biso muki. Merci beaucoup maman Sarah. Au fait mayele oyo nazalaki initié na ba tante na ngai. Au fait ba tante na biso bazalaki na bango bamboka tie. Baye Kishasa ndeko na bango aza akomi mukonzi etu abenisi bandeko na ye na bana na bango na mibali na bango. Baye Kishasa. Sikoyo ba préféraki ko garder culture na bango. Biso ti tokoli en tout cas pour ngana kende hôpital je crois ezalaki na 25 ans pour na kende ko bota. Ba hôpital penda zongisa mai chama kila sala boy na yebi na ngote. Ba soigner biso kana bokoko. Ça nous arrivait de tomber malade mais ba remède na bango ezalaki plus traditionnel. Mais lokola ba parents ba tata mwaso ba utemboka. Wana mboka ni akula kuna biso na ba kofiolo mi. OK. Na Bujala. Oui. Ngai siko na ebité soki par manque d'affection ba parents ba kufaki très tôt nazalaki vraiment moi. Alors je m'attachais beaucoup plus à mes tantes. Et bangonde babando sa musala. Ngasko nazalaki lokola agent main d'œuvre. Et ça oyo. Zongisa. Petit bitinda. Voilà. Tout wana. Nikisa. Musa na ndeko sa. Moko na poko il faut ba ki obenda moi kopo. Ngasko na tikala ki loko assistante soy mutaye. Papa nani osokaye. Pesa ekisi oloba na aromela na tongo na midi na pokwa. Oyo abaka, oyo atongola. Mais j'avais 7-8 ans. Soy papa ki ngani ya papa ta moi c'est aloba ki o me abi. Yo ebi makambo wana. Aloba ebongo te na roya lobi. Tango roya ta moi si me na yaki ozwa kisi na kutika mwana bi kasi ebisaki yo. O ya lobi tongo midi pokwa. Mais aloba ki na ebongo. Donc il s'est habillé. Donc c'est comme ça que j'ai été initiée. OK. Nasali et tant batante nanga ba komi kokufa totikali na sœur nanga mususu maman Charlotte Munga je te salue. OK.
yes comme toi tikala ki le roi coach na nazaka na makambo simana mais le quoi yo za assistance le quoi la yepa zaka muto ko voyager ko kende ko zonga soka kei batu baye na sima na luka maman Charlotte qui si boye asalelanga siko moyena se prononcer exactement bien tikaka tango ya no yebisa monanga mona sali yango na pokwa ayekozo OK po banda komona oui na sali na pokwa na ayekozo tant siko moni na koli moi jeune fille na 6 classe na comme na moi diplôme gradué na komo kasiko soni misala jeune fille na misala bampaka ya banzete na sana na bureau OK bureau ba 2015 musala et baby tant on a comme luka ba condition ezaki vraiment approprié oyebi ba misala na biso soit bâche soit ekota na maison boye et ça m'arrangeait pas na le bon na sala nanu oyo en attendant ozongi susundu makala en attendant mais cette fois-là nazongeli ce qu'on habitait pour ebima na yokango sonité na moderniser yango na lingi suba bidon ba 5 litres te ba 1 litre ba milangi lokota na lingi yango te c'est là que je me suis renseigné na ke ba usine na sombi ba bouteille nanga na salisi ba étiquette nanga na que c'est là que j'ai commencé il y a côté cas sur la voie publique parce qu'avant ils avaient qui capona ba amis les gens qui me connaissaient on a bandai ko kasoni ko s'ouvrir pour tout le monde mais en 2015 depuis que je suis rentrée na bima le sauté passion et boti école ici pegam na ba étude na ba recherche de sali que gamme comme moi mon donc tu t'informes encore du jour au jour oui na landaka formation na centre El Shaddai chez papa Colin Zolantima je te salue papa Mangalibi je te salue on a ba coach nanga sur le plan il y a ba formule bango ba yebi plan et ça la mais quant à toi yosko kende labo au sala ba recherche personnelle oyeba ke ifona tia 50 grammes ya oyo 20 ya oyo bimisa produit donc je suis parmi donc soy tolandi bien ba produit na eza na ba dose nango en bonne en bonne forme oui parce que na lingaki na longole kifo ki wana la plupart des personnes bazaka qui c'est beaucoup ko eza na dose te en tout cas loko anande ezaki défi nanga melango ti wapi quantité nini ndenge nini na kenda formation avant ba chimiste nde babanda koya kotielanga dosage bazaki oya te pona kotia ba produit chimique kolakisanga kaka quantité ba dose et tant on a moni ko déplacer bango PC trop coûteux ba euro ba osala na se calculer na koti formation ngamo na koti formation na landeli na landeli ya ba dosage maintenant ngamo ko naza en mesure ya ko doser biloko nanga quelque peu na kokyo bossa na toko kangama j'ai fait appel à eux mais sikoyo je suis en mesure de tout faire félicitations déjà maman tokamata kisu ya mibale na tanga ngokombo estocure tomoni déjà batie estomac kamata kisi expliquer biso estocure oyo ezali ko soulager ko apaiser et puis ko sala pansement parce que tant toza na estomac donc ezaki estomac toza kana ba brûlure ngai maladie etungisanga mingi ezali rhumatisme estomac et puis comment je vais dire sinusite ba maladie ya misato vraiment compliquant nga existence avant na koyeba ba formule na sala na mela ba kisi ebele pona estomac na sala ba androstopie ba kotisa ba sala ezaki osimba te nga moko pe na kenda komona ba tradi praticien parce que na meki na kisi ya munganga ya mundele pendant que ozomela oza bien soki kaka osilisi cure 2-3 jours ezongi na kepe pa ba tradi praticien na suka suite te ngai moko kako na koluka ndenge ya kobikela na eko découvrir formule o mais liboso na banda ko salela ngo kaka brut eza na ebité omonaka na fleuve eza na makasa mo boye etelenga na likolo ya fleuve wana ka eza na misisa na ngo mo boye eza na se et puis eza na moi bazelo moko boye et c'est très difficile aux wango il faut que ba pêcheur ba bendela yo ango
pour yozwa ba parti ils ont intéressé. Donc parmi les mélanges, eza biloko wana. Yango zomona il faut secouer. Makasi. Pour moi zelo wana epandana. Zelo yango eza. Nde yango ebelikisa estomac. Sikoyo na monoko oyoka ngo zelo te ko disparaître. OK. En tout cas, ils ont kinga moi temps pour naïeba comment conserver. Yango mote motivé ngana kinde ko sala ba formation parce que na bandai ko zongo ka brut mais so biotine de la moto surtout bato baza à l'étranger et ko sécher je ne sais pas si ça va encore servir. Ndé na bandai ko luka ba formule jusqu'à ce que na ko trouver des kisi yango. Au mélango matin, midi, soir. Ka bouteille mon. Ka bouteille mon. Ça dépend. Il y a niveau à brûlure aux anango. Mais cure nango au total ils a 5 bouteilles. Mais vous a obligé de au somba 5 so qui n'ont déjà bien. Ah OK. Na moko pe. Na moko pe ko yo kana bien. OK. Au mélango matin, midi, soir. Cuillère à soupe. Cuillère à soupe. OK. Merci maman. Merci. Nazwi nano oyo nango pe intéressé nga F2 purge. F2 purge. Oui. Yango F2 purge. Ko expliquer biso. F2 purge oyo eza pona ba papa tout comme ba maman. OK. Mais pona expliquer ngo bien, fona na pesa bato ba symptômes nini repousser yo pona o melakisi. Au fait, bandeko ebele baza na ba problème ya hémorroïdes sans le savoir. OK. Azo kendo hôpital bazo pesa côté ba papa ba vanda. Oui. Sans le savoir, au fait mutu pa mon azana hémorroïde pona ye il faut mosombe bima. Il faut sumba makila. Orte hémorroïde ezana ba symptômes ebele. Tout d'abord ekobanda o mu Congo passe. Mususu ba yoka mu Congo passe, mususu azo yebiso nazo ka vide awa. On dirait le kabwani. C'est ça. Mususu azo yebiso nazo ka chaleur moko ezo bima. Et puis ezo sala ona ba plante de pied. Voilà. Kolengi sana e memaka déséquilibre na makolo. Donc ozo yeba te soki nzoto muto ezo mema yo to makolo. Soki bosisi wana e bandi ko salisa yo ba ballonnement. Au lieu muke otondi. Mais ozo sentir que na lielo kwa malonga te. À part ça, okomo yoka ba bourdonnement na libomo ça va. Nga benga ngwa mi. Soki oleki na ballonnement wana. Peno yo alora ba nyama libomo. Nga na benga kangwa amibte. Mususu ememeli osko constipation. Constipation no okende sel okomo ça pe ba œuvre d'art. Tant ça œuvre d'art na suka na ngoma kilebina. Soko leki étape wana o négliger kaka comment ça le sco ba sel la zei. Comment ça le quoi ba tofi yo. Alors bandio kamukusa autour de l'anus. Voilà. Soko leki étape wana mususu mona ebimisi bambuma. To be ngami ba bourlet. Bambuma na anus. Ya ngwana. Ebimisi bambuma. Alors soki anus evimbi okokovanda boité. Vous avez une tendance à retenir ma bateau. Quand on est fier, mais les affaires sont souffrir. Voilà. Ce qui au lekiwana na bana mibali sikoyo et comme ko sala yo érection matinale irrégulière. Nenzo to papa na 4 heures il faut la muka. On a payé bâton de Moïse et salinete la muka mais et quoi lelo la muki lobi la mukite et comme il a donc c'est que bâton de Moïse et la muka chaque jour normalement soit comment ça la lelo la muki lobi la mukite faut pas et le rekoti tant au comme il a problème wana au ressentir sikoyo au comme il a ba faiblesse sexuelle olingo sala boye au bandi na yo match surtout kaka bien et sili mususu kutu yo moko na poto lingo kota kaboy bato ekoi Maman penza osa vraiment na posa maman penza zo leka na teni d'Adam mais bâton ils ont réagi parce que ekati connexion si ko côté na biso tango oumela bongo akomi na ba faiblesse sexuelle éjaculation précoce oko remarquer rétrécissement ya verge et bandi donc concombre papier kondi et kondi au perdre en centimètre au perdre na largeur. Et quand il sera la largeur na centimètre parce que eza sentiment zo ka na cerveau et matisi pression ya makila et kiti
ye na verge mais ce que yo mu Congo déjà eza un problème et katisko connexion yo zo ka posa mais nzoto ezo réagir na yo nzela moko te yango nde moto esalaka ke okomi mpe ya liboso ya poto boye okatani yo mpenza moto ozalaki obeta na attaque otikali kaka na défense donc ezosimba esote ekomi il faut otia épice o assaisonner. Ce qui est mieux, c'est de se faire soigner. Si on a biso bana basi mabe ya hémorroïde des ali, ozo perdre élasticité ya bomwasi na. Nzoto ezala ya okangama nzoto etikali polele. Na triomphal wana ba grand carré comme oleka nango sans problème. Na ba wa ba dipne wana. Oh, et oleka. OK. Parce que élasticité si. Barrière ezate. Ezate ba koko ko ane ezala. Ba longoli. Ba longoli ezate. Sikoyo okomosala ba paix vaginal otambola okape ya mupepe bima mabe nango sikoyo sala rapport mais kaka o changer position ka eza ngona solote mais eza na son makasi en dehors de ça le fait que tiki opolele et komi kobimisa yo ba sécrétion moko boye et puis eza solo mabe omoni hémorroïde ezaka lokola malaria na typhoïde bayaka nzela moko hémorroïde ayaka nzela moko na infection urinaire parce que suite ya batoilette tozosalela yo oza déjà na mosombe ebimi oke na toilette oyo banikaka te ovandi ozobakisa kaka bainfection yango omoni ekoservir yo te na papa peni na oyo ekondi olobi te nasomba pomade élargissante ematisa te. Il faut se faire soigner parce que les muscles sont en contact. Apprendre et puis na lingara na loba vérité nga pomade nanga e bakisaka kaka 3 cm. Na lingita na konsa o eza 10 temps okeku no moni en tete. Et puis e bakisaka en longueur. Na mulai kaka. Na mulai na largeur na za ngote, na za en formule te. Na za nango mais avant somba ngo rassure-toi que oza na hémorroïde. Donc condition ya osomba pomade ya ko élargir ya eza ko élargir oui ko élargir comme papa grandir te donc pour peni no eza l'élargir on se soigner d'abord après du pomade si ko cure nango eza ndeni to komisko place yo banda ko na lingi penda opesa biso cure penda ya ko arrêter pota libumu côté ba maman na ba papa yo muto oza na faiblesse sexuelle yo muto oza na éjaculation précoce yo muto oza lisusu na ba okomi na ba dégoût sexuel mama yo okomi polele liboso okomosa ba gaz pamba kit complet ezali kit complet wana tozo bandana tanga bio insérer tanga bio azali tangawisi yango tozo benga tanga bio. Bio pourquoi? Parce que ils ont un ingrédient chimique. Tanga bio oyo okozwango 10 bouteilles. 10 bouteilles ozo mais la bouteille mobimba boyena tongo avant lia, bouteille mobimba boyena pourquoi avant olala. Et ko sala yo 5 jours. Soko si na tanga bio, c'est là que oyo kozwa F2 purge. F2 purge oyo soki oza na pompe ya 0,6 06 nde wa bana wa munene wa munene makasi 06 nde ekozwa mobimba oyo mais soko oza na ba pompe ya mike au lieu de 2 jours ekosala yo au lieu de 2 jours et ça là 4 jours parce que et au sala la moitié c'est donc il faut dans la tire 2 bouteilles ils en a 2 bouteilles 2 bouteilles wana na pompe ya mike et au sala 4 jours et puis il faut que ça les lango à tiède au chauffer yango mukie ezuma mulunge au bendi au tongoli avant ça la toilette quand des parents bando c'est sauter moi mukie et soit raté et soit raté yezo kende ka ko bimisa le reste de saleté au tangabio bimisa ki wa tiki yake potangabio sokoli atiki quelque part yake ko bimisa OK tangu ya aussi ça ko bimisa c'est alors que oyo kozwa sipocate eza suppositoire fungola yango yo suppositoire eza 10 pièces 10 pièces et au sale lango na tongo soko si ko sala toilette au baki yango na pokwa soko lingi olala au baki yango yepe asalaka 5 jours tango osilisa na ye c'est alors que oyo kozwa sukisa
Sukisa aza 3 bouteilles. Mais il faut qu'on mêle la moitié na tongo, la moitié na poko. Parce qu'il y a ma casse. Au coquille qu'on mêle bouteille mobimate, ça va retour, ba diarrhée, journée mobimate. Ok. Alors, pour na ba précaution, aux huiles la moitié. Sukisa c'est pour les hommes ou bien homme ou femme? Parce que dégoût sexuel, les aka na mibalité, na basi. Oui, parce que ce hémorroïde des côtés. Et là, ça la rabisso sensibilité, c'est les veines. Mais veines na yo circulation, elles sont bien. Donc, sensation, comme on tombe au benga, au dérangement. Si ko yé azo kende ko booster. Ado ba dérangement wana ezaka ke mobala nga mema on a idée yo boyi. O mona ngo pena dérange sentiment ezate. OK. Yes ko azo ya ko booster. Tango bo aussi ça, c'est alors que koya ko salela S1 est en rupture ya ngomoni toye nango awate. Donc batu basomba ngomi. Batu basomba ngomi. C'est mieux ko somba kit complet parce que ils ont soigné kaka hémorroïde, ils ont soigné plusieurs autres maladies. Na yoka ki pe olobaki bato bazalaka explica ki likamo kwa wa elekinga bato bazaka na perte ya bamataka. Voilà. Tozo koma bato baza na perte ya mataka na ba terme médical ba benga bango ba azospermie, ba oligospermie. Eza bato yo ozo mona yo moko oza ko éjaculer mais moi sinon azo kanga zemite. Mususu o éjaculer mais tant ka yo bimi yango pe bimi nyoso ba moko. Kasi eza na 3 choses. Na sperme, eza na mutu, eza na mukila et puis eza na mobilité. Mutu mukila mobilité ce qui est complet yango nde pe sarazi. Mwana tant que oza na sperme eza na mutu te epesa zemi te. Eza na mukila te epesa zemi te. Eza mususu poko ki oza na sperme na mobimba mais mobilité eza te. Donc ina marche wana akufa na nzela ako atteindre objectif te. Donc avant ya ko banda traitement wana na sengaka na mwasi lokola mobali bakende kosala ba examen na hôpital moderne. Ba ye na ba résultat na consulter bango ba bandi traitement pour kobota ezaka mwasi te mobali pa za na ba problème. Yango pona kobota bo bandana na hôpital ya choix na bino tango boko uta boye bo pesinga résultat. C'est alors que ba pourcentage oyo ba pesaka na muto asali examen spermogramme et bimisa ba pourcentage que oza na mobilité 30%, vie 0 oyo 30 oyo yango nde e déterminaka nombre de kisi na opesa. Or soko yeka boye c'est impossible na traiter parce que na yebité problème ezo se situer wapi yango na senga ba kende hôpital. Si on a traitement ya sperme toza na F3 vitalité A, F3 vitalité B, F3 vitalité C. Yango ndezo sala so oza na mutu te A atieli yo mutu, B atieli yo mokila, C atieli yo mobilité. Or ba misusu ba kenda pe ba hôpital bazwa pe ba traitement po mingi ya hôpital. Oyo ezo traiter pona mibali. Opona mibali. Au moins on meli pe ki sur na 6 mois ozongi pe contrôle et l'euro PTK. Yango wana na grâce ya ba produit à maison chez Cathy, ça donne encore l'espoir na ba oyo hôpital et rebisa bango jamais. Nous on peut encore. Maman chez Cathy S1 ezangi biso po ezana 40 ezo mama mingi. Oui. Siko suka na biso na S1 ko mema biso na bilengi nini. S1 côté à mobali ezo pesa sensibilité autolobaka libido, ezo matisa libido ya mobali. Côté ya mwasi ezo zongisa elenge ya mwasi. Ondeza mwasi na ngai pe nomoni bato musu baza petuana mai petuana ozokoto ozoyeba kote so ozawa yesiko ayaka kozongisa babilengi wana. Voilà pourquoi il faut que salaka kit complet pour au bénéficier na biloko wana nyonso. Donc awa kit complet ya traitement ya pota libumu wapi yango. Kit complet eza FD eza nkara S1 bileng eza sukisa kit complet
Donc 4 à part ka S1 o ezangi. OK. Donc kit complet wana misusu eza ba ozwa 3 eza ya komela ya kotongola ya komela ya kobaka S1 pezaka ya otongo. S1 pe kotongola. Donc déjà wana so za awa fini pomade vimbisa nzoto polisa ko papa. Donc ozongo automatique. Ya solo wana ya mère. Oui. En tout cas bandeko bokotala nga surtout bandeko ebele bobenganga mokomsu mama Sara nga mokongo bandeko boza na Europe. Mibali ya poto basi bazoboya bino bazoya kolinga mibali na Congo mpona mokongo. Oui. Misala makasi eza na poto mokongo mibali etikala polele. Basi bozoyeba te bosalela mibali nini bososomba bakisa mindele ezosimba te. Biso awa to vivaraka à la bio oui bomoni kuna batu bakufi na corona awa biso tutokotaki na mopulu tokota na mopulu tozongi na tala nzamba za bolingo apesi maele na mama Kati ayeli biso tetanga relaxant yango tetanga expliquer ngo eza très efficace tala kutunganga nazo banda na nga oui na kati ya tetanga obosani ke oyebisa biso e dégraissera pe oui tetanga ebwilaka ba mauvaise graisse voilà ezolongola yo ba calories en excédent. Voilà pourquoi tant aux hommes mélatés, ça va t'envoyer plus à l'urine. Les gens ont maladie, tu es dégagé. Au moins on transpirer. Tu es même en mesure, il y a raison que c'est la sensibilité corporelle. Moi, je suis touché à l'occasion. Na te oyo sensibilité ezongi. OK. Ah maman Kati nzamba pambola yo tokotisiko awa na moni tanga te ye peka za tanga bio za 3 modèles. Tanga bio ye peka ye aza ya sucre pona bato bakoka biloko. Donc il faut expliquer ngo kasi de tanga o yango moni ba couleur na bango pe eza mo ngo kasi voilà. Tanga bio toza nango ya sucre, ya sans sucre, ya bio plus. Sucre eza po bato bakokaka biloko ya bololo te. OK. Ya bololo eza po na bato bakokaka biloko ya sucre te. Bio plus eza po na bandeko nanga kuna na sima machine ogumbami bando bandaki et puis bandeko nanga banchofa bando vanda na volant. Vraiment. Ba wewa ba papa bilanga bando ngunzamaki po colonne des autres travailler mingi. Ba soda bando telemaki na piqué. Ba pasteur ozo ganga ozo loba bando telemaki na cher yaka somba bio plus non seulement ça te booste eza ko réguler eza ko renforcer système immunitaire na yo eza ko renouveler ba cellules donc c'est très important je crois presque pour tout le monde enseignant bando bande ko tang sa première heure ti 4 heures Congo prof à maths azaming na ba 4 heures na ba prof à français. Tanga bio ezali pona koyede bien. En tout cas, merci beaucoup Dr Kati. Kana Kati tuzaka na kati hémorroïde po hémorroïde eza source ya ba makambo ebele oyo ezonyokola banzoto ya bato. Oui. Alors na pona ba papa oyo outi opesa ozweli de ba papa ferme na bango ko akopesa bana te. Voilà. Et bongo biso siko ba mama. Oui, pona ba mama ta kanga mona mama na ko bosa ba mama te. Mama yo ozolanda biso oza na problème ya trouble menstruel. Règle na yo esotaka. Moi oyo réglé après 3 mois au réglé te jour au réglé et même 12 jours. Jour mususu ye esalika à 2 jours. Ba douleur pendant ba période na yo ya règle. Ndeko oyo règle katana sans pour autant kota na ménopause. Ndeko oyo trompe boucha. Okoma na problème ya ba ovaire, okoma na problème ya ba hormone, yango mona rasoro zuizemi 1 mois, soki ngé kota 2 mois elongwe. Maman Sarah biso basi plus tozo kola en âge, ba ovaire na ba hormone et diminuaka. OK. Sikoyo okoki okoma na âge moko yo ki posa ya kobota mais ezo mususu elongwaka parce que eza ba infection urinaire yango pezi ki sara sémence donc kisi oyo en même temps eza kisi infection kisi infection yeyo non pirito non to komi ona te. OK. Batu oyo baza na problème ya règle traitement nyonso o nazo banda na côté kobota côté mwasi côté mobali to banda na pirito. Pirito pourquoi? Pirito eza lokola moto oyo alingi asala atia semence ya sika.
tomonaka bamama na bilanga balusi Mele, alongoli après, bamauvaise herbe Après, pirito mosala eyaka kosala yango wana ntango osisa na pirito mama oyo oza na problème ya règle boucha toza na débouche règle eza wa te parce que tosalaka yango kaka sur commande eza baproduit ezalaka na date d'expiration ya molai te alors il faut moto apase commande nde tosala yango mais eza kaka na baemballage ya baboye oyo aza na possibilité ya kozwa yango en poudre te parce que eza kilo et pardon na liquide te possibilité ya kopesa en poudre ezali parce que bacure nango ezalaka ba 3 mois ba 6 mois Fortipro Fortipro ye nde aza mpona bato ya prostate ntango osisi komela kisi na oyo ya infection napesi yo débouche règle napesi yo débouche trompe napesi yo chauffe matrice parce que soki ovaire na hormone na nzoto ya mwasi esili matrice ekomaka malili yango nde egardaka matrice au chaud okoki ozwa na yo mpe zemi me zemi moye progresse eza te mpo moto eza te malili ekoboma semence donc ntango ozoya mpona traitement ya kobota tozali na débouche trompe débouche règle remontée d'ovaire remontée d'hormone toza na chauffe matrice biloko wana nyonso ezali mpona bamama oyo baza na problème nyonso ka na baplante naturelle na baplante naturelle en tout cas na maison chez Kati toza na produit chimique te toza mpe na mélange te tout est bio eloko moko intéressé nga na kati ayo eza kisio nayebi te mama Kati baveugle bakomona to yango wana zwango baveugle bakomona to eza sukisi nini mama Kati esike biso nano oyo kombo nango voir clair eza mpona nini bandeko bazalaka azokoka kotala lumière ya telefone te mona batelefone mosusu limosité bakitisa na suka wana mwana nga mwasi donc misu ekoka éclairage ya makasi te nde tovandi boye na projecteur akokotala te moi soki eza makasi ya omona lokola ombre so atali likolo azongi boye aomona moto te et puis oza na sensation lokola bamabele eza oyo na misu en dehors de ça obima ama ya misu sans que olela et mingi na bana basi une fois ka so otie crayon ye na crayon bayogana wananga soki otie crayon tour asa miso mbula okita ma ya misu ebandi kokita ozoyoka mabele ozoyoka misu pasi et puis ozoyoka baner awa eza tendu mosusu omona mpenza ner awa etelemi eza pression ya makila eza makasi or baner plus eza tendu eza lokola élastique ekobenda na ti ekatani mpe so ekatani vision ya yo na libanda esili parce que nerf optique azoservir na cerveau lokola caméra acapte image amemi na cerveau sikoyo ereconnaître o bibiche o abedi mais soki nerf wana ekatani vision mpe ekatani miso ekufi autre chose ezalaka nerf ekauki circulation makila eza te nerf ekauki soki mpe nerf ekauki vision extérieure na intérieur ekatani yango nde ezalaka tobengaka tension oculaire pour les autres tobengaka yango glaucome parce que ça affecte les yeux bato babelaka diabète bazalaka na problème ya miso po sucre ntango insuline ezotambola te ematisaka sucre yango ebebisaka vision komomona flou okomomona en noir et blanc eloko ate eza en couleur yo omona yango en couleur te omonaka noir et blanc donc voir clair oyo associé na tetanga parce que tetanga azonettoyer bavene na kati tetanga azostabiliser tension yango tozobenga ye relaxant ça te détend okoki ozala stressé moto ezobeta tension so emati okomi na problème ya sommeil ozokokolala te tetanga azoya à détendre à relaxer ekomi reposant okoki olala ye azosoigne baner na kati ye azoéclaircir vision libanda tetanga oyo cure na ye ezalaka 8 bouteilles 8 boîtes oyo eza cure ya 3 mois ozomela ye tongo pokwa pendant 3 mois ezostabiliser tension sucre ezoremonter pourcentage ya rein ezosoigner bamaladie respiratoire ezosala yo barrière contre les maladies parasitaires donc il fait beaucoup de choses donc tetanga oyo po osala cure nango il faut 8 boîtes
pour boîte moko boye ça ka 12 jours. Merci. Toye sikoyo. Tomoni ka poussière. Kombo nango Fraîche haleine. Fraîche haleine. Oui. Yango fraîche haleine. Maman expliquer bisona. Fraîche haleine oyo na tiango en poudre parce que nazana no en mesure te ya kokomisa ngo en pâte. Ah, OK. Parce que nazana laboratoire te. Cerveau eza nango na biloko ebele mais faute de moyens biloko mosusu evandi na stand. Eza lokola dentifrice. Alors pour salela ngo bien, osombi dentifrice na yo kaka o salela kawana. O tient la brosse et puis o tremper na poudre o. Na kotisi. O kotisi o brosser nango. Non seulement ezo pesa yo éclat ya minu. J'espère que ozo mona minu nanga. Naza minu pembe. OK. Ezo pesa éclat ya minu et puis ezo longola ba salité à l'olemo. Moni ba lolemo ya mikolo musu eza lokola ba bébé pembe. Pembe on est ça la salité. Donc tant ozo salé la fraîcheur haleine, azo longola o mauvaise haleine. OK. Bino bato boza kozo brosser makile ezo bima. Okoka kolia glace tende to somba mo 5 glace eloko mali okoka te moni soko zo le kana atelier ya ba gister oki lokola voilà eza bato baza na problème ya émail ye azo renforcer émail azo bakisela o vitamine K vitamine D azo kopesa éclat na minu et puis azo rafraîchir haleine. OK. Ça là ya sala ya moi. Toke siko na kira prostate. Bon. Cure ya prostate ezali Fortipro. Mais Fortipro etambolaka toujours na pirito. Bato babelaka prostate bazalaka na ba symptômes oyo nazo yebisa bino. Mususu koki ozala kenda na hôpital te mais azana ba symptômes wana. Tango ozomona ozoyoka ba picotement au niveau ya ba testicule. Ozoyoka picotement ke na ngopina na langila no bandeni moi ba pasi moko ezo chuba ona ba testicule ozoyoka moi ba pasi moi mikemikeza pasi eza en permanence mais ezo so makasi te mais ozoyoka pasi eza en dehors de ça ozoyoka crampe na côté gauche moni so kimimba mingi libanga oyoka crampe wana. En dehors de ça pendant le rapport sexuel ozoyoka crampe wana na côté gauche et puis okomona olingi éjaculer moment éjaculation au mati pendant na extase boue o éjaculer mon pépé sperme bimité mais sperme bima erni tant que ça caca liquide bimi mais pendant l'acte ezo bimate ezo sala yo envie pressant ya kosuba. Mais tant au coma place aux autres que suba et tellement que le cause la transport. Tant au linga au suba masuba yeka ya baguti mike tant au ranger ka verge et tangi na kaleso. OK. Yango mona ba papa mususu e yaka mbamo esali o rétention urinaire donc masuba kangami okoko suba te. Mususu pe yaka au perdre sensation ya urine et bimayo sans que bon mona pe papa la tiki ko veste sur la parfum mettant en les cas sur la massou verticale. Okay. Donc à perdre sensation et biloko wana et le fait que masouba eza déchet il faut bima. Le fait que ezo bimate ezo vanda yo na bas ventre bazalaka na ba douleur permanent na bas ventre parce que ba déchet il fallait bima na urine ezo bimate et memela bango ba infection urinaire. Yango moni bazalaka accompagner ye azo combattre ba infection ye azo rétrécir glande prostatique ou est gonflé et ça ko empêcher masouba bima. Le fait que masouba bima goutte glande wana est gonflée yango ndesko ekendaka ko diminuer au fur et à mesure. Yango il faut au hôpital au sali échographie au sali PSA examen moko basala bango babenga ngo pesa yango nde pesa ka pourcentage ya gonflement ya glande et glande wana nde ko déterminer combien de quantité de bouteilles tu vas prendre, combien de temps ça va te prendre. OK. Yango il faut ka ko banda na hôpital wana pona bata prostate. Oui. Et après au santé pende zongi normal. Ozongi na normal glande kiti comme suba normal ba douleur esili makambo zongi normal. Ah, nzamba pambola yo Amen. Tomoni sous vitalité za des sortes. Vitalité za
nde nalobaki ABC. Moko espesaka mutu, moko mokila, moko mobilité. Donc ne bandeko ba olanda biso to comprendre que mobile musunde ezala bababela pe ezala na mibali musu pa ko babela moi c'est ça bota te. Mais au moins on a payé pas ça un problème. Et puis ba sperme mususu ezala ka so ka mobile abimi etiki solo ba sperme au pôle apesali. OK. Donc il faut infection urinaire jusqu'à ce que solo akopola ne sila nde okoti na vitalité parce que tant que za akopola ezo vite. Donc vitalité wana nde ezongisi epesi vitamine na spermatozoïde oboti mwana sperme na yo ya solo po yeba keza bien ezalaka mususu eza penda pembe boye lokola papier oyo mususu ezalaka jaune pâle mais il faut ezala gluant donc lokola crachat ezodenda voilà wana nde sperme eza au complet so moni sperme no eza mai lokola masuba eza un problème eza pembe lokola mai eza un problème obimi yango pe bimi eza un problème ezara soki ebimi yango pe bimi ezara te côté mwasi te un côté mobile sperme soki eza gluant ebima te etikali kuna yo bimi mais tant yo bimi yango pe bimi eza un problème toki na kisi wana eza na suka kuna je crois kisi ya suka yango wana kisi ya suka yango oyo kombo nango mwamba papa zero la tala mona pardon tala mwamba papa mwamba te me mwamba papa eza peka pona ba papa eza nango penza mwamba eza pe ya mwamba. Merci ba cameraman no ba omeka po ba ya na témoignage. Mwamba penza au lieu une cuillerée à café. Faut qu'on banda toujours à café parce que so bandi ya soupe et matisara pression et que ça le mutu passe. Eza stimulant mais naturel. Et le que no Viagra. Au lieu que komi diembika. Na lat sango sachet na midi te komidie mbika ramba mo okufa wana te lia mwamba une cuillerée 30 minutes avant activité sexuelle koma job wana penda yo messi ya match wana penda wana messi ya match yo penda muto otelemisa public ba supporter bagangi donc mwamba papa donc mwamba papa zana yo senga bakite te mwamba papa aswanyaka eloko te toyokana bien yeka stimulant mais il faut pe oza en bonne santé okoma dépendante donc voilà yango na beta sete mwamba papa kuto ezala nango te ezala kaka en rupture po ekendaka sans arrêt atosali yango 70 bolalaka 2 jours esili bon mama kati yebisa biso siko vérité kasi mwamba papa asalaka nini mwamba papa azokomisa oka jogo obanda obeta na milier ye moko akomisi yo na taki babi nyonso yo moto otia mwamba papa so oleye batindi yo na este oboma bato nyonso yo moko ozongitumbaana nyonso tuka yo moko aussi sango endurance couvre-feu na kati ya mwamba papa eza te kasonga bi 23h30 yo doublé donc ezotala RT eta RT mais eza quand même na moi R nango ke ROP il faut zonga ndako ezali nango parce que eza omoni ba Kishasa na bisoto na poto koluka nde to sara moi liboso alors misala na ça nous fatigue ça nous brise mama kokiko ya asenga o papa za ya kolemba ya za lokwa renfort au lieu au répondre na ba devoir conjugal na yo et puis journée leki nango to soki boke ba vacances na bino en amoureux bolibo sa bolingo na bino nde bozala kala o memi mwamba papa comme appui bosali vie na bino en amoureux et puis bozongi. Ok, merci beaucoup maman Cathy, docteur Cathy. Baki sinon nyonso eza vraiment bio. Exemple alibosonga mona omekalanga ngo boyikenga soyi na ndimi lokele kaboiseke nga mona lekai de aso. Mais oui, maman Cathy, à part baki so yeli biso apparemment oye na nyonso te. Na nyonso. Ndambo o etikali wana, est-ce que ko yebisa pe bandeko ba Olanda biso peut-être a na kati ba se retrouver na o etikali ku. En tout cas ndambo o etikali ezapeka mwa mingi yango moni na sengi bango
s'abonner massivement. Découvrir. Na CM la nation puissante. Boko découvrir biloko yo na la kisi ate, mituna o mama Sarah tunité, boko découvrir en okuna. Bo partager, bo liker parce que ezo sunga bandeko oyo bazaki ba ignorant, ba yeba ke solution na maison Shekati ezali. Naza na témoignage ya moi si oyo. Au fait, bandeko baza na problème ya kobota, ça arrive. Ngana pesa rabana te. Toyo bien. Mutu apesaka bana c'est Jésus-Christ. Nga nazolongola ka ba anomalie oza ko empêcher yo mwana ya. Mais bakisi eza naza pe na ba témoignage na kopesa o ya moi si oyo azalaki na problème ya kobota azuisemi ndeko oyo règle katana ça fait 2 ans. Règle bimate. Ceux qui bapesi ba kisi na poto Amélie règle bimi. Ceux qui récile règle katani. Alors alemba ki situation ana ndi a contacta kinga par son frère. Na tindeli ba kisi a sali 2 traitements nae avant 3e à régler. A capturer lenga même papier oyo apanguselaki. Donc pour dire que na osala maramba lokutate. Non ça maramba solo et nazana témoignage ya bana oyo bazana problème ya cycle menstruel bano baza ba règle douloureuse c'est ça surtout diarrhée nazana témoignage na otindango ba o ba sinango yete te kisinango yete on appelle na ça cas sur commande pour délai nango zaramlaite. En tout cas délai à règle douloureuse dans un ango besoin on a penyokola en tout cas ma solo ane sila na peso mo formule mo mukyo banda déjà avant ane ya en tout cas yo moko sepela. En tout cas merci beaucoup kozana docteur Cathy ouais sengote kebo sikarabo bana mapasa bani suka pour niveau traitement oh ça la keba dans moi na 2022 suka docteur Cathy et ça plaisir pour nanga koyamba yo je crois to komi na suka émission na biso maman na ebité message nini susu oyo ozali nango pona kopesa mokili mobimba o bakotala yo. Merci beaucoup. En tout cas bandeko balandi merci na bino o besoin ki temps ya kolandanga na bandeli kombo na ngai maman Cathy Munga. Nazali naturothérapeute, nazo soigner au moyen de plantes naturelles. Nazali na 2 bureaux. Bureau nanga liboso eza na commune ya Ngaliema na quartier Kinsuka Pêcheur, avenue Maïndombe numéro 99. Référence carrière Carré-Grèce. Kuna na yambaka de 6h à 9h30. Deuxième bureau nanga eza na commune ya Kalamu na quartier Matonge, avenue Ikelemba numéro A9. Référence complexe scolaire Philadelphie naza en face. Kuna na yambaka de 12h à 14h30. Consultation 15 000 francs congolais. Bandeko boza ko se plaindre naza difficile na téléphone. Na yambaka te, na répondaka te si je réponds. Bobenganga na 00243 82 20 000 12 nasuka. Tikelanga message parce que tant yozo benganga tant sunaza na émission na maman Sarah, tant ozo benganga naza na église na présence Nzambe ba téléphone et loro pam. Pour kunande na kenda ko se ressourcer. Tant ozo benganga soit nazali na cours parce que natangaka toujours pour na ko perfectionner musala. Donc ko betsa malibakute, tikelanga voice, expliquer nga eloko ezotungisa yo en mon temps ce qui n'a eu disponibilité na répondaka. Ça m'arrive ya kozala na 500 WhatsApp. Na aussi ça na mbala moko te. Mais yo yebaka ka réponse na yo ekokoma. Na pesi merci mingi na évangéliste Michel Kouchou. Une fois de plus ye muto meminga awa. Vraiment. Et merci na yo pour apport na yo na musala nanga. Merci na Bedi pour na soutien na yo. Merci na famille Munga, famille Sengambo, famille Mukoka, bino mutu bo préféra kozala ba kobaye ya maison Shekati. Merci Nabino. Merci na famille Kursi Sonorum de Lizipa, mes amis de chaque. Et merci na équipe Mobimba. Ya maison Shekati pour na musala kitoko tozoko ba kosala ensemble. Soki kolo yeso azongite ndeto monani mbala ya sima. Bye bye. Vous
avez une entreprise, boutique, ONG, église, restaurant, chaîne de télévision, parti politique, école, université et autres. Et vous voulez que tout le monde soit au courant de vos activités avec Muntu Technology, nous avons une solution pour vous. Nous avons la capacité de vous rendre visible dans le monde entier. Nous allons créer pour vous un site internet, une application mobile Android, iOS, chaîne YouTube, une page professionnelle de tous les réseaux sociaux, sécurité informatique ainsi que le marketing digital. Et nous allons monétiser tous vos services afin de vous permettre de gagner de l'argent sur Internet. Nous sommes sur l'avenue Cabinda, numéro 211 dans la commune de Lingwala, référence Cabinda Center. Veuillez nous contacter au plus de 143 82 09 34 440. Mail contact@muntutech.com. Site web c'est www.muntutechnology.com. Muntu the Technology of Africa.